Merci. Les plans spirituels, on a panthère noire. Ok. Ok, dans le monde des esprits, panthère noire est un pouvoir ou bien puissance féminine. Ça m'étonnerait beaucoup tant que nous avons biso ba pasteur autoté à bolingo. Mais biso moko ba pasteur tout ça ba première personne autoté à bolingo envers les collègues, les pasteurs. Or c'est ça la clé de l'évangile, l'amour, l'unité. Mais lo qu'on a to bung sango lelo peut-être pour l'intérêt personnel na biso. Yango to mona batu miso ato sala makita pour ba combattre batu misusu. Ça c'est diabolique, c'est faux. Et ça mou pépé ya souka o Satan a amemi na 2023 Brad. Papa chic que faut bato baeba. Balobaka derrière tout acte il y a un esprit. Voilà. Derrière tout un signe, derrière tout un symbole, il y a un message qui communique. Bible oyo soki bato kala bazongi lelo yo. Basa le lanzambe. Toyoka mutu. Critiquer bango na niveau. Toyoka mutu. Toyoka mutu moko te. Parce que makambo basalaka bato kala. Je te dis aujourd'hui et ça la matin. Il y a un prophète dans la Bible à kendengo le biona mwana kufi pona délivrance ya mwana il a fallu tia munoko na munoko mbuzu na mbuzu zolo na zolo tolo na tolo. Bon, soto kitina si. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que la pratique wana soki na temps na biso o lelo to ko critiquer on to ba ke ba sataniste. Expliquez-nous très bien, on va comprendre. Vous comprendre. Pendant le clip, tout le monde y est, Alobi, Naolata, Zoto Yasika, à côté na Mai, Nakobima Naye, à comme il faut changer, qu'on soit Zoto Ya Or, Yasika et Gongenga. Pour nous, le signifie nini. Quand on parle de la puissance féminine, ok. On parle d'une divinité féminine. Il faut pas ça le symbole ya Mai. Parce que puissance féminine est à la gana sena Mai. L'église ne sera jamais édifiée dans Makamwana. L'église aujourd'hui a les soif ya koyoka maloba na nzambe. OK. Parce que lelo loba na nzambe na kati l'église comme rare. To komo zo ba hérésie, to komo zo ba makambo yo eza komema na dérapage. Vous voyez? Donc moi je dirais que makamwana nyoso zo mona eza ba distraction au diable à côté si na tango ya suka surtout na 2023 o. Ezalaka ke tote ya Yesu, tote ya évangile. Tout est la bonne nouvelle. Au lieu peut-être ya ko citer ba kombo ya bato misusu. Omoni panthère noire, c'est un animal que les occultistes utilisent. OK. Et puis soko tali nyamango azamwindu ana mis lokola ya ebembe. Soko moni mosali ya nzamba zoloba mingi. Ezalaka pe moi risque. Ezalaka moi dégâts. Très bien. Il faut que yo kande mingi. Mosala nzamba zalaka nde litowi. Obika na nini. Et surtout que batoto ko tanga ba komo na bango wana. Ba alliance o basalaki na nzamba. Biso to zalaki te. Et ce que Dieu nous a montré, la première des choses c'est qu'il livre. Tout le monde qui livre mais na kati ya livre wana bazo fungola ba page. Première page ya livre tant ba fungoli na yoka ki passe na motema. Avance là. Na mona ki din to moni ba komi épidémie. To moni ba tumisusu moni miswa, moni miswa ba tunde zabo. Na se ya misu boyi. E vimbi, hein? Na se ya misu e vimbi. Lokola ba tie mai na misu avance. Vimbi. Ezali ba signe oyo épidémie on eto tika na kati na vie ya bato. Eza corona te. Les épidémies démoniaques, c'est satanique. Donc, il y a ce qui a le maladie. À côté de la stérilité, à côté de le problème, on se retrouve dans le myome, on se retrouve dans le fibrome, on se retrouve dans la maladie, parce que la maladie est spirituelle. Très bien. Mais ça se manifeste physiquement. Et ça, la batumisu soupe koutou. Bah comme il y a problème même il y a kobimisa ba odeur solo mabe il y a nanzo. Très bien, très bien. Bah solo mabe na mauvaise odeur ouais. OK, solo mabe na nzoto même na munoko. On a écrit le sang. Mais makilo tomoni ezaki lokola makila ya bambwa. Ya bambwa. Siko tango tozo bondela nzambe makila bambwa ezo sala nini yao. Ne kola zo ebisanga omoni mbwa a représente esprit à impudicité. Impudicité. Vous voyez? Mbwa représente l'esprit et l'impudicité.
Nenkola zoe bisabiso ke monde à ténèbres a boaki na batu, pe na ba famille, esprit on a esprit impudicité pour na koluka ko empêcher mibali na basi bakota na ba vrai mariage. Gloire au Seigneur. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions. Bonne année à toute la grande famille internaute. Bonne année à vous tous. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais, alors jamais de nous donner sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Biso Télévision. Merci à vous, plus de 167 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement à la chaîne Abisso. Chaîne Nanga, chaîne Ayo, chaîne Abisso, chaîne Kokai Abisso Nyonso. Abonnez-vous massivement. C'est pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre. Juste dans cet écran, vous vous abonnez, appuyez ou cliquez. Alors, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous. Vous avez eu l'occasion de nous suivre partout dans le monde. Merci à Yves Pan qui est avec nous sur ce plateau, le grand frère, super promo, abonnez-vous massivement aussi de l'autre côté. Et merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Bonne année à vous tous. Ça c'est ma deuxième émission de l'année 2023. Bonne année 2023. Na Binonyoso, Chris derrière la caméra, Denis Monsolo, Elias Chic Moukadi. Bonne année na SKS, une femme qui fait plus fort de l'argent comme des larmes, la morphologie que tous les hommes recherchent. SKS. Merci à toi, Drosilia Bala. Merci à Sila Boula, la louve noire, la femme du chef, la morale du chef. Elle est tout. Donc, SB, Sila Boula. Merci à toi. Merci Nabiona Sobolinga, Brad Bumba, de loin et de près. Merci à Minata Nonga Labi. Et bonne année à vous tous. Vous êtes nombreux. Vous nous suivez partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, une année déjà, tout le monde en a souhaité au côté de Nasika avec ce grand homme de Dieu. Lui, je l'appelle la racine de la commune de Lemba. On l'appelle Delemba. Et Beleba tout n'anga mais pour nani Delemba parce que si aujourd'hui on voit des Dodo Kamba, l'évêque général, si aujourd'hui on voit Bato Nosobabimana Lemba, lui il est parmi des racines. Dans l'esplanade, il y a Fikine, on le voyait déjà depuis les années 80. Lui, il faisait ça déjà. C'est pas n'importe qui. Il est grand, parmi les grands, mais sauf que il n'a pas voulu il s'est démarqué des autres. Il connaît beaucoup d'histoires. Une fois qu'on est derrière la caméra, il me parle des trucs. Ton enfant est-ce que tu connais la médiaté? Il est tellement simple, il refuse qu'on parle de Maramsus. Oh ya yebi na mon église ya réveil oh bon bazaki bato yo bazaka na papa edi na ba yebi réveil nenge bandaka l'apôtre qui t'était apôtre Pierre qui t'était autrement dit de Lemba, la racine de la commune de Lemba. Si aujourd'hui on voit beaucoup des églises na Lemba, il est parmi les révélateurs. Oh bandimaka risque ya reçoit la réveil na ba c'est vrai nezaka bambunda Bambunda, donc on pensait même pas. On voyait déjà papa Edi Nabala, déjà dans les années 80, Tito Yakana dans les années 90, apôtre Pierre qui était déjà parmi ces grands-là, mais bon, il essaie toujours que tout le cas ko Bouma, Biloko Ananyoso, apôtre Pierre qui était bonne année. Bonne année, Brad Bumba, Nzambe Apambola yo. Abel. Bonne année na Batunyos Batulanda Biso. Bonne année na Yves Pan, super promo, na Pambolio, Nzaba Pambolo, cette année 2023, et l'année à exploit pour na bon monayo. Amen. Bonne année à tout le monde, bonne année à Grace Bibi, Maïla, à partir à Londres, Nzaba Pambolayo, bonne année na Eli, na Canada, Maman Mimi, Nzaba Pambola Bino. Vraiment. Vous êtes vraiment ma famille. Bonne année à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Bonne année. Tukutani Sunana Sika, apôtre Pierre qui était de Lemba. On vous appelle la racine. On voit beaucoup quand vous venez ici sur ce plateau. Batala Roba Kitsaramisu. Va s'incliner pour dire bonjour Daddy, bonjour papa. Tu te dis quoi aujourd'hui de Lemba? Ebele Basakate. Un moment, tu refuses qu'on parle un peu de tout ça, mais laissez-moi un peu de parler de ça. Et Belé Bazakate, envoyer l'église, excusez-moi, il y a Batumsus de Bakombo Bakoma ba renommé, et ça quand même pas. Boyote et pas nayo. Tilelo, tu as une grande église, tu as un nom, tu as une communauté. Tu te dis quoi de voir le réveil aujourd'hui? L'impolitesse, le manque de respect et tout.
Gloire à Dieu. Merci, Brad, pour la question. Oyo Tuninga, c'est très vraiment batumsu important. bamona ngo bomona ozaka mwana muke oza mukolo Bon, nzambe pas sali biso pe ngolu. eh Malgré ça, tobandi pe makambo nzambe ngo na bomwana. ate bomwana na moza mukolo C'est-à-dire tant aux années 80 pour tobotam na famille chrétienne. ah Papa, maman, bazaki basali nzambe. OK Et puis tobimi na famille wana to émerger dans la famille chrétienne, to émerger na onction ya maman ya papa parce que maman a encadré biso très bien. Donc nzambe salati biso ngolu wana. To yebi makambo ngo ndenge bandaki réveil ndenge kotaki ti ndenge lelo. À l'époque quand tu es en train de parler makambo ba campagne to salaki na ba esplanade africaine na moment ezaki makambo ba mbunda OK. et ba ban o ezanga mu Congo. natala veste mo lata wana Il me y a 8 boutons. Il y a 8 boutons. Et en plus, tobandaki série wana ezali ba Bible potambola nango bona loboko ezaki mwa soni. ah ouais Parce que bazomona lokwa mutu soit comme sambela nzambe c'est comme ça raté na vie. OK C'est comme si makambo baby a se plongé na nzambe. OK Tozaki na ba Nouveau Testament moko a bleboye. Ozotiango na poche ya sima ya jean pona okene losambo. OK Donc c'était pas facile comme aujourd'hui, tout le monde, il peut avoir un songe, une révélation, il s'auto-proclame pasteur, prophète. Mais à l'époque, pour devenir pasteur, c'était pas facile. Surtout, bah, parents n'a biso banaï ko lingate. Tu vois? Parce que parents ont une ambition que moi, n'ai peut-être à docteur, à peut-être pilote, à peut-être caméraman, local actrice. OK Mais dans les temps passés, pour devenir un serviteur de Dieu, là, le quoi, on doit rater vie. très bien A rater bêtise, a rater jeunesse, a rater makamonios. Mais aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel parce que évangile au tomemaki, tozo teya, nanzela pe ba papa na biso mususu ba précédent ka biso, ezokota na kati ya mitema na batu pe ezako changer ba vie ya batu, batu comment comprendre que servir l'Éternel, eza travail moko, eza musala, ezali vocation, ezali appel. parle un peu de papa wana ndo beti lisolo ba papa nini oyo yo pena tango bobandi bozo banga tolonga papa edi na bala mais Yeah. otali pena ba père to pusana te Yeah. Gloire à Dieu, nga vraiment batu na wana banga histoire ki- hein Yeah, eza histoire, bien qu'il y ait un robeta ngote, voilà mais histoire toko bomba ngote. OK Il faut peuple nanzame baïba. hmm. Batu na banaki ko banga makasi, je serai sincère à moi-même, c'était l'archibishop Coutinho Fernando. OK Donc il y a Zalaki Mutumoko extraordinaire. Parce que c'est lui-même c'est lui aussi qui a révolutionné l'église. OK Il a révolutionné l'évangile, il a révolutionné les chrétiens. Parce qu'à l'époque, l'église était là qui est lokomoko oyo, et lokomoko raté, et lokomabe yamanzanza. Un pasteur doit porter les babouches, un pasteur doit être pauvre. À l'époque, c'était comme ça. Mais dans la Bible, c'était pas ainsi. OK Mais évangile au mundela yela kabiso, alingaki akitisa mutu mwindo, OK pona ye azala valoriser. très bien Vous voyez? Mais bah, Coutinho, bayaki na évangile, il y Il y a révolution, Il y a révolution. Il y a qu'au fungola batu misu. Il y a qu'au faire comprendre batu que tu as un Dieu. Et quand tu as un Dieu, tu ne seras pas malade, tu ne seras pas pauvre. parce que tango lo ba boyi ke batumsu ba commenter ah continue wana boye Non, Coutinho, c'est un serviteur, c'est un homme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour lui, malgré état à santé, si Kazali, Nzambe Lola, abatelaye. Et puis, il y avait aussi un révolutionnaire. Un révolutionnaire, oh, ce qui n'a tangi comme on a été c'est l'apôtre Ben Bolengwa. Il est en France aujourd'hui. OK Église Zion Church. N'a pas mboli bino nyonso. Un révolutionnaire, oh, ya memi batu belé katin évangile, katin Nzambe. A changé mitema na batu. Omoni ba shege na koki koloba à l'époque ba benga ba shege te ba shege lelo ba bongoli mitema ba komi ba pasteur. Ba si andumba ba bongoli mitema ba komi ba ma pasteur. Ba komi évangéliste ba komi kosela Nzambe. L'apôtre Ben Bolengo. C'est lui aussi a memaki traction ya batu na kati na royaume na Nzambe. OK Et si kazali Nzambe pa ba papa mbiye baye ba papa mbiye mulala ba évangéliste mususu baye o nalingi te kotanga vraiment ba kombo parce que likamba ba kombo oyo et memelaki nga moi problème mukie na ba critique na ba commentaire. OK Voilà. Donc je sais que ce sont des gens qui nous ont précédés ba salela kinzambe et puis biso pe tolandika trace na bango et na sena mokili. est-ce que yo pour croire na beko faux pasteur yo mo pe ba traiter ko ngo Bon, je ne sais pas quoi croire na faux pasteur, vrai pasteur na baraté parce que
au moins mutu akoki ko manifester apparence moko positif alors que intérieurement azani négative. OK. Parce que Bible même ezolobela biso que tout ça l'attention que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il arrivera des temps difficiles. O batu misu bako s'improviser na kati ya musala na Nzambe. Dernièrement na salaki émission moko na baki la magie dans l'église. OK. Donc c'est normal, la Bible a déjà prédit, la Bible a déjà prophétisé, la Bible a déjà parlé que ekokoma na temps moko boye makambo ekosalama. Vous voyez, mais moi je bénis le Seigneur ceux qui na moni mutu azote ya parole na Nzambe authentique o nga nazote. OK. Azote ya Yesu crucifié sur la croix. OK. Et ressuscité le 3e jour. Là mon âme est bénie. Très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tom Soso Kao apôtre qui t'était atangaki Moïse Mbiye lobi Tom Soso boye atangi boye qui nango na contexte moko alors que le baki on kana contexte moko bien. Mais batu ba meme on a terrain moko boye glissant. Parce que moni to comme na monde moko oyo tozo comprendre té. Niveau il y a réflexion, il y a batu et comme contrôlé par la puissance démoniaque de ces temps de la fin. C'est-à-dire, mutato sali malam, mais batu va critiquer yo. Au sali mabe, va critiquer yo. Et zoye banalisu te au sala Nini. To kokozo ngape na Bible, Yesu azalaki nzambe. Atikala ko sala mabe te, kaka bana mo salaki, mais va critiquer ki. Donc ce qui était et comme ce qui s'est manifesté na temps o yasuka. Yango mon tozo sala tango mususu na mo ba réserve ya koloba makambo mususu. L'essentiel pour nanga na terre kabatu na église ezalaka ke tote ya Yesu, tote ya évangile, tote ya la bonne nouvelle au lieu peut-être ya ko citer ba kombo ya batu mususu. Kotanga ke un tel asalaki boye, un tel asalaki boye. Obika na nini? Obika na nini? Et surtout que bato to kotanga ba kombo na bango wana, ba alliance o basalaki na Nzambe, biso tozalaki te. Alliance on na sala na Nzambe bato misusu bazalaki te. Peut-être Nzamba yebisaki nga na tambola ka gauche yo critiquer nga parce que na tambola na gauche ou lobi que non il faut tambola na droite. Vous savez dans la Bible oyo soki bato kala bazongi lelo yo basale la Nzambe toyoka mutu critiquer bango na niveau toyoka mutu moko te parce que makambo basalaka bato kala. Je te dis aujourd'hui et ça la matin. Oh, mbunzu na mbunzu, zolo na zolo, misu na. Il y a un prophète dans la Bible, Nzamba yebise ke alia ba excrément. Il y a bangombe. Vous voyez? Abimi na tongo bo ya bandi kolia ba excrément. Il y a un prophète dans la Bible, Nzamba yebise atambola bolumbu. Vous voyez? Il y a un prophète dans la Bible, akende ngo lobiona, mwana kufi pona délivrance ya mwana, il a fallu tia munoko na munoko, mbuzu na mbuzu, zolo na zolo. Tolo na tolo. Bon, soto kitili assez. Voilà. Vous comprendre. C'est-à-dire que la pratique wana soki na temps na biso o lelo to ko critiquer on ba ke ba sataniste. Yango nga personnellement na lingaka ko critiquer te eloko mutu alobi ke Nzamba lobelié. Soki c'est vrai que Nzamba lobelié gloire à Dieu. Mais soki Nzamba lobelié te, eza problème na ye na Nzambe. Nga na critiquer pourquoi? Soki na critiquer et ko édifier mutu azola na nga na nini? Maman a un problème peut-être il y a estomac. Ayoki na zo critiquer mutu moko boy. Est-ce que estomac na ye kobika? C'est ça. Maman a un problème il y a cancer il y a sein. Ayoki na zo critiquer mutu moko boy. À quoi faire? Et ko sala nini? Yango na banga ka mingi ko kota na terrain wana pour éviter. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'était Gamaliel, il était un docteur. Aye ko yebisa batu bane ko critiquer mouvement christianisme après Jésus-Christ. Abi faites attention. Mouvement au besoin de combattre. Et koki kozala mouvement ya Nzambe, et ya Nzambe. Alors que ce que ça mouvement ya Nzambe, bozo critiquer, bozo combattre ngo, bozo kota en guerre avec Dieu. Mais ce que ça Nzambe te, botika yango et ko panzana yango moko. Donc muto azo salela Nzambe na hypocrisie, na fétiche, na magie, na sémence ya mabe, botika ye. Tant les amoulaïté. La Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça œuvre dans Nzambe te et osuka nango nanzela. Avance. Lisolo pe esi la pe. Toyoka masola ba tebele na mboka na biso. Amataki akiti. Amataki akiti. Vous voyez? Mais quand Dieu élève une personne, Nzambe a protégé kamutu wana.
La bénédiction ou l'élévation de l'Éternel, ils aura toujours la protection. Le Seigneur va protéger cet homme pour nanin akoyate, pour nakitate. Voilà, apôtre Kitete, naninga suna zana mo ba question mambo belé ya ba réveil la ranga, mais est-ce qu'il habite na retour na question? Non, c'est pas un problème, toye pour na ko éclairer peuple nanzamba. Lelo RSC et qui na robungi. Ba telemela OK. Ba telemela dodo kamba. Ba vieux ba papa wana balinga basala ekende na si RSC kufa basala loko moko boye. Ba papa Mukuna, ba papa Sony, ba papa Kakenza, tout donc. Et comment on explique moi alors que papa Kakenza mutabimisaki dodo kamba évêque général lelo mais on dit comme guerre, c'est-à-dire que le pouvoir n'a qu'à l'église. Et alors quand vite fait hein, pour on peut être au fan de la bon, il y a un problème, il faut te comprendre na eloko nyonso, na musala nyonso esengaka organisation. Ezala soko kepa ba mamo batekaka na wenze okomona baza na comité na bango moko boye batia chef batia mutu moko boye peut-être trésorière akozanga te batia basali mo plateforme na bango pona ko protéger basala moziki moko boye pona ko protéger intérêt na bango. C'est très important. Même na misala na biso awa na ba ministère toza na bato babenga banani ba o bayaka kolobela bato wana ba porte-parole ba porte-parole non les noms des okimanga ekoya bayaka kolobela bato. Okay. Bayaka kolobela peut-être ba ouvrier ba travailler o azolanda biso soko yebi comment on a commentaire wana nzamba pambola. Donc na œuvre nyonso esengaka mo organisation. Et puis na église ya nzambe pe esengaki organisation moko ezala pona église etambola malamu. Parce que ezate que pasteur nyonso nde akokene peut-être parce que église ezako évoluer na kati na nation. OK. Na kati na nation, il faut bozala organiser pour mutu moko ou bien mibale misatu balobelaka bino epa ya bakonzi. Très bien. Vous voyez? Et na kati organisation na batiaka batu oyo bazalaka digne. OK. Selon ba critères oyo ba loi na bango esengi. OK. Bon, ngana kokamwa soki na question otuni wana na kokamwa soki bozui mutu moko botieye pona za lokola phare ya église de réveil et puis la même personne au botieye bon combattre les sous. Et loko ekam sangande yangwana. Soki boyebaki ke mutu wana zaki na ba compétence te ya ko gérer institution wana religieuse. Parce que bale kaka na vote hein, je crois. Bale kaka na vote. Mais na surtout na comment mutu wana komaki ne sika wana après boyo combattre. Et ceux qui peuvent combattre, na yebite ceux qui ont jalousie, na yebite ceux qui ont motema mabe, na yebite ceux qui ont nini. Parce que va travailler na mandat. Voilà. À cause travailler na mandat 5 ans 4 ans na yebite ceux qui ont rendenge nini. OK. Botika mutu et c'est sûr et certain qu'il y a pas na ba conseiller. OK. C'est sûr et certain qu'il y a kaka penzam. Oh, orgueil koti. Non, il faut que la mutu temps. Na mandat au bopesiye. Botika le temps à travailler, à bimisa ou à zanango. OK. Si vous avez un dérapage, vous pouvez se conseiller, vous aider. Au lieu peut-être à kovanda likita pour le kako détruire. Mais je n'aime pas vraiment parler de makamouana brad. Parce que ça makamou personnellement dans le bakake édifié à l'église en Zambété. L'église ne sera jamais édifiée dans makamouana. L'église aujourd'hui a les soif ya koyoka maloba nzambe. OK. Parce que lelo loba nzambe na quatre églises comme rare. To komo zo ba hérésie. Donc, moi, je dérapage. Vous voyez? Donc, moi, je dirais que makamwana nyoso zo mona eza ba distraction au diable à côté ici na tango ya suka surtout na 2023 o. Eza na mu pepe makasi ya distraction ezo kota pona ko panza batu. Ko tia incrédulité fidèle na pasteur, pasteur na fidèle et puis les fidèles entre eux. Et puis les pasteurs entre eux. Ça m'étonnerait beaucoup tant na zo mona biso ba pasteur otote a bolingo. Mais biso moko ba pasteur toza ba première personne otoza nga bolingo envers les collègues, les pasteurs et aussi les fidèles. Ça m'étonnerait beaucoup. Or c'est ça la clé de l'évangile, l'amour, l'unité. Mais loko na to bungisa ngolelo peut-être pour na intérêt personnel na biso. Yango to mona batu musu azo sala makita pour ba combattre batu misusu. Ça c'est diabolique, c'est faux. Eza mu pepe ya suka o Satan a amemi na 2023 brad. Oyebi année 2023 eza année ya makambo ebele.
makambo ebele na Toko kati tapeka na na église, na kati na 2023 ngo, mokili. voilà. Na kati ya 2023 ngo, tu sais que et pas nao veillez à quitter les 31, Yeah. mais dimanche à les premiers cultes c'est zalaki. Mais est-ce que tu aussi sané ba retraite aux na ba prière. Kola lobino nini pour na 2023. Yeah. Tobondelaki, avant tout ça, la prière, il y a le 1er janvier, nous avons pris le temps dans la retraite pour prier, Très bien. afin que l'Éternel puisse nous orienter. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute. Alobaka mukie, ayokaka ne mingi. Très bien. Soko moni mosali ya nzamba zoloba mingi, ezalaka pe moi risque, ezalaka moi pe ezalaka moi dégâts. Très bien. Il faut que yoka nde mingi, mosala nzamba azalaka nde litoyi, azalaka oreille. OK. Alobaka mukie, alobaka mingi. Ok. Tozwaki temps ya losambo, nous avons prié. Et na kati ya prière na biso nzamba lakisi biso 4 choses. Oyo ezolingi frapper na kati ya planète Terre. Gloire à Dieu, avance Dadi. Et ce que Dieu nous a montré, la première des choses est qu'il livre. Tout le monde qui livre, mais na kati ya livre on a bazo fungola ba page. Première page ya livre tant ba fungoli na yoka qui passe na motema. Avance Dadi. Na mona ki din, to moni ba komi épidémie. Mais épidémie on a to moni ezo ta kota Chine. Côté à Chine, balobi que épidémie mo ezo ta kuna ezo frapper planète Terre, ezo frapper monde. Gloire à Et Dieu. ça le ko la ba maladie moko bo ezo linga se manifester na kati ya ba vie ya bato. Le ko la ba grippe, le ko la ba fièvre forte moko na kati ya ba nzoto ya bato. Mais na lobelaka toujours bato que fièvre ezalaka maladie te. Fièvre ezalaka ba symptôme oyo elakisaka ke maladie eza na nzoto. Très bien. Donc épidémie on ezo ya le ko la fièvre, le ko la ba grippe, soki ye na nzoto no eleki etiki nde maladie. Yango Avance. moko eza maladie te. Avance. Yango une fois kaka touché yo ekei ekotikelo maladie ya ba rein. Très bien Dadi. Ekotikelo maladie ya motema. Très bien Dadi. Palpitation motema ezobeta mbangu ozoko olala te na butu. Tomoni batu misusu omoni miso batu nde eza boye. Na se ya misu boye. Evimbi, hein? Na se ya misu evimbi. Lokola batie mai na miso, hein? Avance. Evimbi. Gloire au Ezali Seigneur. ba signe oyo épidémie on ezotika na kati na vie ya bato. Ezopesa batu misusu ba maladie ya pema. Ozomona lokola asthme. Donc yo po la faut batie le ventilateur. Il faut split. Sans cela ko la te. Et ça ba stratégie ya diable pour na koluka ko détruire. Les épidémies moko yé ezo frapper. Na moment na zolo babo e koti déjà na kati na Europe. Donc ebandi Chine. E bani na Chine ezoya. E koti na kati na Europe, na mboka na biso pe RDC, ba mboka mususu na Afrique, e koti mukie mais majorité dans la kati na Europe. Po yuti na Chine. Est-ce que on est sous ba faire ba corona au du sous. Yango vraiment za corona te. Mais soki aucun hôpital, ba ki pe ko retenir ba yiso ko na corona. Et ça pena corona te, ça plus que corona. Parce que yes quoi to ya sala nini. Yeso ka leki atikelo maladie. Akoti ke lo maladie net na bia motema ko vi miso makolo. Gloire au Seigneur. Akope so maladie ya estomac. Avance Dadi. Ba gastrite ou esi la kate. Gloire au Seigneur. Et spirit parce que la maladie mo spirituelle. Très bien. Mais ça ko se manifester physiquement. Et ça la batu misusu pe kutu ba komi na problème même ya kobimisa ba ode solo mabe hein ya nanzo. Très bien, très bien. Ba solo mabe na Mauvaise odeur wana. OK, solo mabe na nzoto même na munoko. Et ça ba stratégie wana premier livre autant to fungola. Nde tomoni épidémie on eza ko frapper batu. Maintenant comment se protéger na? Nzamba zolo ba na biso boyi. Alobi na biso ke il faut batu ba telema ba bondela. Parce que nous sommes au temps de la fin, Brad. Il faut comprendre que n'eng rythme mokili ezokende. Bateau bazan intelligence selon Apocalypse, va comprendre. Gloire au Seigneur. Les gens qui ont les yeux spirituels vont comprendre que mokili toza kokene vers la fin. Avance Dadi. Vous voyez? Avance. Mais quand je dis vers la fin, na ngina bangi sayote. Na ngina bisoka ke ozala prudent ou prudente. Avance. Parce que épidémie o ebeta yote. Gloire au Seigneur. Épidémie est simba libota na yote. Gloire au Seigneur. Vous remarquez déjà na kati ya libota maladie mo ekoti. So que zui papa et qui pas maman et qui pas bana nyonso. Et so beta batutu. Eza corona te. Les épidémies moko démoniaque. C'est satanique. Donc yesoka le kati ke lo maladie. À côté que lo stérilité. À côté que lo problème moko bona vie limwe ko vimba, on se retrouver dans ba myome, on se retrouver dans ba fibrome. On se retrouve dans la maladie moko toyoka ta ba kombo na ngo toyoka te. Les autres troubles même batu mutu. Réflexion est comme à baisser. Intelligence est comme au kita. Les épidémies. Eza biloko oyo na kati na ba loge na bango nde baza ko travailler yango pona ko pomper yango na monde. Lokola ka corona yaki ndenge pe yango pe zoya ba bengo deuxième vague. Yango eso de soke eleki ka na nzoto no yaya.
c'est qui atiki malade yango lo sambo na ngeza nini mutu nyonso aza ko remarquer ba signe wana na kati ya vie na ye omona ki fièvre moko ebeti yo makasi grippe mo ebeti yo ba kosu misu lokola ko swa donc le ma misu to kitayo e mo ça lokola ba rime fièvre makasi ko lembe to buka ba genou Très bien. ba épidémie so remarquer loko wana mon frère ma sœur maman papa ko la pongité. Le Seigneur nous a parlé pendant tout ce temps tous qui na prière et nous avons les remèdes ya ko bonde la pona ko longo la épidémie wana. Très bien. Parce que yango une fois que leki et otike loko moko na kati ya famille to na kati ya vie na yo. Avance Daddy. Fièvre ezalaka maladie te. Fièvre ezalaka symptôme. Ezolakisa ke malade eza na nzoto. Oyo yo ki wana, oyo kutani nango, o traverser wana. Etike le loko moko. Problème na ngeza nini? To longo le loko etiki na nzoto na yo. Parce que loko neki ko se manifester peut-être après une semaine, après 2 semaines. Yo monika ke na biki na fièvre oyo. Après un mois. Épidémie, même après un mois, Avance même 2 Daddy. mois. Avance. Etiki le loko moko moteme so beta mbangu palpitation, kutana ba cardiologue nyonso. Gloire au Seigneur. Docteur ni yokutana ete. Baso pesoka paracétamol. Yango zali comme paracétamol, c'est spirituel. Gloire au Seigneur. Si tu appelles les dieux de la Bible, Nzambe oyo aidi na bala salelaka. Yaya, c'est Dieu là. Le Dieu de mon père, l'apôtre Ben Bolengwa, c'est Dieu là va agir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Deuxième page. Première page. Deuxième page, tomoni makila. On a écrit le sang. Mais makila tomoni ezaki lokola makila ya bambua. Ya bambua. Siko tango tozo bondela Nzambe makila bambua ezo sala nini yao. Ne kola zo ebisanga omoni mbwa a représenter tango mususu esprit ya impudicité. Vous voyez? Mbwa représenter esprit ya impudicité. Ne kola zo ebisa biso ke monde à ténèbres a boaki na batu pe na ba famille esprit on a esprit impudicité pona ko luka ko empêcher mibali na basi bakota na ba vrai mariage. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que au koti na libala mais posa wana ya mutu na yo akala ezolongwa te. Au koti na libala mais posa wana ka ya kobima libanda ezolongwa te. Continuité et infidélité. Ya au koti osiko tango zo continuer l'infidélité on lande ezo fungo la porte na esprit otobenga mari et femme de nuit. Nde esprit ya mari et femme de nuit bango na benga ngo ba théoriste. Na benga bango ba carte jonquère ya diable. Bango une fois kaka ba koti na vie na yo. Okolota ka ndoto lem susu moko. Ana posolo ta ndoto mibalete. Okolota ka ndoto moko osangana na mwana mobali to sangana na mwana mwasi. Tant kako kosangana na mwana mobali to mwana mwasi atikeli yo sémence intérieure. Sémence intérieure eza nini? O to benga katango to priya ka to benga ba caméra. Au moment où to buka ba caméra, to buka ba caméra. Sémence intérieure on a donc c'est-à-dire eza ko contrôler vie na yo mobimba. Tout ce que tu fais, mon sala na yo. Yango moni mutumso lela zu musala malamu 1 mois balongolié. 2 mois balongolié. C'est-à-dire que amati mukie mais ko quitter zalaka brutal. Le temps où il y a un salaire bâtiment to la licence. Yono la licence. Na kutani na ndeko moko ayebisinga papa na comprendre te mukoloka na zwaki likanisi na fungola cabine ya communication. Nde gouvernement central bazui décision balongola ba cabine nyonso eza na balabala. C'est-à-dire tu peux être une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Une fois que cet esprit sémence intérieure est kotikat na bombo na yo. Au côté na société moko société koi. Au côté na musala moko ba to moni amono pièce moko zo déranger bango quoi. Vous voyez? Donc makamonio c'est comme un ralenti, makamonio c'est ko beba. Très bien. Kozwa mukanda et kozala passe alors que d'autres personnes bazwa mukanda. Très bien. Et qu'on memelo ba maladie ba stérilité et qu'on memela yo désignons la kati ya libala. Gloire au Seigneur. Une fois qu'un esprit on a mari et femme de nuit à côté. Mon frère Brad, c'est fini. À cause détruit vie na mobimba. Yango zongo na batu mususu tango bazaki ba fiançailles, bazo benga na bébé chéri, mon amour, mami, daddy, mais une fois ba côté na kati ya libala. Et comme ya Lina Foreman. Nana osala makamwana. Esprit ya mari et femme de nuit. On est dans la 2e page. Ado fungo la porte pour na ko détruire ba couple. Ba couple marié na ba o bazolinga ba bala. Yango na zoe bisaba tu nyonso. Oza fiancé, au bala, ozo kutana problème moko boye, o ezo tambola malamu te. Yaya, tobonde la Nzambe. Gloire au Seigneur. Merci à Tonton Yams d'être avec nous. Tobonde la Nzambe.
Ce n'est pas le temps de blaguer. To sakani ming na 2022. To lali ming na 2022. To tikeli diable ming avantage na 2022. 2023, surtout que nous sommes au mois de janvier. Nzamba lobel ngana ya koyebisa yo. To bondela. On est aquí deuxième page. Troisième page. Troisième page, nzamba tolobela biso pona mboka na biso. Très bien. Nous avons vu quoi? Tozo mona batu bazo kene à gauche, bazo kene à droite. Tozo ba sens te. Batu ba panzani. Batu bazo panzani. Toyo bondela nzambe kola yo pesa biso précision. Koloba na biso ke to bondela pona mboka parce que héritage nzamba pesi biso, apesa biso pena ba koko bana na biso bakoya. Nous devons prier pour la nation. Ça dit qu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, et puis il y aura un grand combat, c'est-à-dire une guerre. Oh, ezoko na kacha mboka na biso, guerre ezoko teza guerre masasi kaka boité. Eza guerre ya morale. Très bien. Guerre ya morale, c'est-à-dire que muta kondima muto azate. Très bien. C'est-à dire que diable azo mema peuple congolais na niveau moko, na kolba na niveau moko trop bas. Trop bas. C'est-à-dire que na cause alem sur la téléphone na ngabo bras de boudé, ozu yango pona nini. Mbala moko querelle bitumba to swani, allez opposition. Vous voyez? Donc au salaire nous on a terrain moko boué, mo lingo funga bien te, côté lobi wana donc côté politique wana on dirait na ebike. Il y a côté politique et côté déjà na zone ngotanga ba message da plus ming d'abord pour na bakonzi, ba politicien. Voilà. Vous voyez? Na lingi na tanga te pour na ko éviter. Mais kolobaka la ba politicien bato bazoluka ba diriger mboka oyo. Ba yeba ke diable a soufflé ja mpepement na kati ya mboka. Ezoyote potam samboka malamu. Il faut zuyo yaya. Tu seras peut-être ministre, tu seras peut-être député, mais peuple na yo otam sambo malamu te. Ota la plus ming d'intérêt na yo. Mais est-ce que Fachi sera notre président après 2023? C'est que je bénis le Seigneur. Il est notre président. Et là, on a Pamboli Nzambe. Oui. Il est notre président. Pour l'instant. Il est notre président. Après 2023. Na lingi na la prophète tena oloba makambo ya. Moi, je suis un apôtre. Il est notre président à opposer candidature na ye. Et puis, tout ça ko senga la batu soba s'enrôler, ba kene ko voter mutu o mote manaye ko linga. Yo voter nan. Nga nazo voter Yesu. Yesu kaka. Poli kama vote ya choix motema na kolo bango boyete. Tant que na irne, ndé na voter mutoyo na omona ke na za convaincu à voter. Voilà les grands problèmes. Mais le président Fachi sera toujours avec nous. Na tikel ba prophète ba lo ba makambo wana. Na lobi langa président mais il sera toujours avec nous. Il est notre président. Il est notre président tina décembre. Ndé to voter président oyo nzambe akopesa biso. Oyebi vérité. Toute autorité vient de Dieu. Oyebi vérité. Il est camboté. Très bien, quatrième page. Photo qui est trop beau aussi dans l'émission. Quatrième page, c'est pour les hommes de Dieu. Gloire au Seigneur. Nzamba zolo balanga parce que na moni ba foule. Très bien. Mais ba foule o na moni ba simi ba Bible, ba zo kende. Mais tango ba ke ba komi côté mo ba zaki dessus. Ne kola zo ebisanga yebisa peuple na Nzambe, kolanda te pona foule. Et loko na lobango mbala na mbala yaya. Ce n'est pas la foule ndezo signifie que muto aza mosali na Nzambe. Nango critiquer basala Nzambe te, mais je parle le message sans pour autant citer les noms. Très bien. Ce n'est pas la foule. Jésus-Christ avait dit aux apôtres, bokota na village na muto amemi eloko, amemi krish ya mai, bolandaye. C'est celui qui a l'eau, la parole authentique. C'est celui qui est en train de suivre, avec garder bien ba brebis na ye. Brad na bonde la kabutu mo ipo na bana Nzambe. Ba o bazana poto pe baza awa. Nzambe apambola bango ba yebi na bonde la pona bango. Malheureusement ba te belé na bungisi numéro de téléphone na bango soki ozuli ba kwa kolanda émission oyo benga nga pona zo numéro na bungisi numéro tango ba kotela kinga na ndako ba yiba kinga téléphone donc j'avais tout perdu comme les numéros de mes enfants en Europe peut-être yango bozo mona papa zo bonde la sous te pona biso donc na bonde la pona bino mais j'ai pas les numéros. Il y a un grand problème. To comme une temps où le diable est en train d'opérer 24 heures sur 24. L'église de Dieu, réveille-toi. Telema fungo la misu. Landa muto azana mai. Pe landa muto azosale la makambo yo mai ezoloba. Parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent bien. Ils parlent français bien, ils parlent anglais bien. Ala takakitoko so azolobi pa yeyo dadi. Ce n'est pas ça. Bondela Nzambe, Nzamba la kisayo.
nani na koolanda, nani na ko exposer makamu na ngai. Nazalaka na réserve moko na vie na ngai Brad. Na exposer kalikam na ngai pas n'importe qui te. Avant d'exposer na bonde la na nzambe. Est-ce que la personne azali disponible na exposer makam na ngai pas na ye? Parce qu'il y a d'autres personnes, une fois que tu exposes, likambo est comme témoignage dans l'église. Amen. A comme qu'on un témoignage, maman azaki na likambo ya boy, maman azaki na mbasu, maman abimaki na mobala batu. Vous voyez? Là ce n'est pas bien. Très bien. Donc ce n'est pas la foule ndezolo ba ke muto aza mosala nzambe. Yeba muto azo landa. Maintenant comment discerner? Je viens de dire, il faut que sambela nzambe. Nzamba la kisao muto azanani. Nayebi na kena na kisantu. Non, c'était à Matadi. Je prêchais dans une église. Tant on a zoté ya molimo na nzamba kitikat na ngai. Na lobia loko mo kaka Brad, na lobia o kaka lokola na ventir, lokola na nzoto kaka, lokola na sentiment. Na lobi o nyoso ayebi kata ndoki na église o atele maya na bonde la pona. J'étais étonné. Je me demandais est-ce que bayoka qui question na ngai bien te ou bien comment. Bah on est sur la télé. Mais c'était 80% église. Na ba protocole, na ba diacre ba poussani liboso. Et na lobi que peut-être bayoki nga bien te bien répondre. Na meki koloba na ebite suki boyoki. Na lobi boy o nyoso ayebi kaza ndoki apumbwaka alia kabatu ale kaliboso. Bazaka kawana. Mutazongi te. Bazaka wana. Une grande église à Matadi. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Il faut prier avant de suivre quelqu'un. Parce qu'il y a pas mal de choses dans 2023 oyo diable azolinga asala. Parce que le diable sait que tokomi kokita. Tozo kita. Mais il y a encore l'espoir pour na bana na nzambe. Il y a encore l'espérance pour na maman wa boti na nuté. Il y a encore l'espérance pour na maman oya bali na nuté. Il y a encore l'espérance pour na ndeko oyo ba prometa ke libala me mutanga komi lokola kosala n'importe quoi. Il y a encore l'espérance pour na yozu mukandate. Il y a encore l'espérance pour na maladie na yo, tambole pa ba cardiologue, o tambole pa ba tunyoso. Il y a encore l'espérance. Il y a un Dieu au ciel, nzambe onaza capable. Je te donne une parole d'espérance, il y a encore l'espérance. Nzamba osala na bombo na yo. Na lobaka na batu toujours na église Brad. Une minute il appelle seulement. Et koki ko combler, et koki ko pesa yo kimia, lokola nzamba pesa ki Ézéchias 15 ans. Gloire au Seigneur. Ya ko vivre liboso. Il y a encore l'espérance. Il y a un grand problème na lobaka na batu. Likamozande ya contact, okutani na nani? Limisanga na loba likambo na koka koloba makamote mena loba, okutani na nani? Et ça la batu ebele bazala ba problème awa, mais problème na yo okutana muto azana don ya likambo yo zana ngote. Si vous avez la malade à minou, qui n'est pas gynécologue, dentiste. Qui n'est pas dentiste. Très bien, merci beaucoup. Apôtre Pierre qui était dans mon Gogo Mata. Alors, j'aimerais que merci. Merci d'être avec nous. Maintenant, je me suis fan d'accord pour parler de l'histoire de l'église avec vous. Seulement l'histoire de l'église. La racine. Autrement dit, de Lemba. Merci papa d'être avec nous, d'être toujours avec nous sur ce plateau très bien habillé. À l'époque, bon là tu vas faire Stamilaï, mais les lots et comment autre chose. Merci de répondre à notre invitation. Apôtre Pierre qui t'était juste numéro de téléphone, un dernier mot puis deux questions quand il y a vrai ou faux. Autokato zano bien. Nzambe apambola yo. Papa maman zolandanga na ebité er zolandanga. Na ye na respect nyonso na ndako na yo ndenge ozotala biso na télévision na téléphone, je ne sais pas comment. Pesanga une minute yo kalikambo. Nzamba zali. Soki zana batu bandimaka ke nzamba zali pe asalaka. Na cause la deuxième to pe troisième personne. Pe na ngina ndimisa yo ke nzamba zali. Quel que soit problème yo zalaki nango. Surtout bitumba ya mpepe ya mari de nuit, deuxième page. O balaksaki biso ya bambwa makila bambwa. Na kacha libota na yo, na kacha libala na yo. Ozolota bandoto moko répété bandoto no mona ka ozana Kishasa, ozana mboka, ozana ndako famille. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. O nzamba pesi biso message.
apesi biso ba capacité to bondela ensemble na yo. Nayebaka mukolo tangu na bandi ko salela nzambe. Mama nanga lobela kinga likambo moko. Mama nanga loba nanga boy. Papa nzela ozolanda. Eza nzela ya pasi. En réalité na tangu na biso akala. Eza ba koko mutu bandaki ko salela nzambe. Mais yo lokolo bandi nzela na kibolenge. Ressouffrir. Okokuta na makambo ebele. Mais ana motema mu monene. Na lingi mutu nyonso o aza concerné na likambo oyo yaya. Koma kaka na commentaire na o amen daddy, que Dieu te bénisse. Nzamba opambolo parce que 2023 c'est vraiment une année. Eza année moko eza caractérisé na ba combat mais le vainqueur nzamba otelemisa bango. Na yeko yebiso mama oza molongi. Problème tungisa ki on a 2022. Na telemi lokola mosali na nzambe pona ko arrêter yango. 2023 ezandenge mususu. Voilà, merci beaucoup. Numéro de téléphone apôtre Pierre. Que Dieu vous bénisse. C'est plus 243 89 35 68 266. Soko bengi aujourd'hui direct l'apôtre Pierre qui était Chaumba. Toko solola à long et à large, peut toko peso ba directif. Encore une fois plus 243 plus 243 89 35 68 266. Si Dieu te convainc, appelle dans ces numéros et le Dieu de la Bible va te donner la paix. Voilà, gloire au Seigneur. L'émission est terminée par ici, mais juste 2 ou 3 questions, vrai ou faux. Juste vrai ou faux, l'homme de Dieu. Vrai ou faux, vous êtes d'accord ou non avec ces propos? Il y a prophète de la nation, Denis Lis, que année 2023, ils ont année éclipse, année moro noir. Oh ya yoki nga na ebité. Donc je peux pas dire vrai ou je peux pas dire faux. Oh ya yoki na ebité. Ce qui a yoka qui gloire à Dieu. Ce qui pas yoki te année noire. Ils ont concerné. Ça me concerne pas. Vrai ou faux, apôtre Pierre qui était année 2023 pour Nayo, les années à ouverture à bateau. C'est vrai. Vrai ou faux, apôtre Pierre qui était full au andolo banabiso. Ça touche une église alimentée. C'est vrai. Vrai ou faux, apôtre Pierre qui était aussi sinabiso. Président Fachi sera notre président de la République après 2023. C'est Dieu qui sait. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On était là avec apôtre Pierre qui était. Merci de répondre à notre invitation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous. C'est pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre sur cette chaîne. Juste lorsque cliquez en rouge, s'abonner, appuyez ou si vous nous suivez par votre ordinateur, cliquez et il y aura une cloche qui va sortir juste à côté de s'abonner. Vous voulez être la première à recevoir de notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous. Plus de 167 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement. Merci à votre Pierre qui t'était. Merci Brad Bumba. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.